BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Allô? Wala nani? Maman, yo zo benga yo nani? Okomi BTRS ko na yo nani? Eh, mais on a culoté, t'as la catégorie à cocher au nez. T'as la cocher au nez. Eh, as-tu tu n'as pas compris? Eh, Ngasila, eh, tu as aussi qu'à y venir à bête en Jésus-Christ, arrête. Ah, tu me baisses. Il a tenu à vivre au-dessus. Mais quand on est le quotidien, mais c'est le sambo est comme que zong sabatusima pinza. Le sambo comme que zong sabatusima. Eh. Ayambate, no matine. Ayambate, fanyi mo Mais yo muto bakasiti. Allô? Allô? Yo bazo tuna yo, soki yo nani? Yo zo kati langa téléphone yebi ngai? Maman, okomi BTRS? Okomi BTRS? To benga na téléphone? Yo nani? Yo bengi numéro pour nani? Tini message na numéro pourquoi? Pourquoi tini message? Message na numéro ako numéro mobile na ngai maman. Yesu. Numéro mobile na ngai. Mobile na nani? Mobile na ngai ale. Yo moi si allez bani ndenge nini? Otini siko message pourquoi? Nani na yebi to ala zo ni mwati musunda ku mama. Na zo luka okoto kende. Mwati ona fanda batinga bwa. Yo ni ko atotela ngate. En tout cas, Dio o batobele ba misango. En tout cas, batobele bazo miss Dio o. Yongo vie eza compliqué hein. Eza ba mi mususu bazalaka ba mi de la destinée. Ami o borozala ne ti bokokola. Bokoma bakoko bo simba banzete. Mais ami mususu bokabwani na nzela. Mutu na mutu akomi kosala chemin na ye. Boso laka na musika. Eza ba mi mususu bokabwani pour du bon. Bokabwani na ndenga mabe. Do bokomi ba ennemi. Donc so moni na nzela ozoka posa kosanza. So moni ata imaginer oka mabe moko ndiro moni diable. Eza bongo. Siko na ebite Irsil na Sila Bisalo bakabwana na ndenge nini poto moni niveau makambo ezokende eke mabe poto na ba live moko niveau ba finga Irsil je vous dis bazo finga pe Sila et comme na niveau mo mabe makambo pasteur de la foi pexara makambo mais na moni e continuer kaka Sila Bisalo bo mata bo kita bango na Irsil bazana histoire lelo ata ndenge nini ba beba na ndenga mabe ba en tout cas ba sololaka te mais place Sila za ata moni Irsil na pasi ndenge nini o mata wa kite sale mutema pasi parce que a moto ba passa tona ye ba yebani bakati ba lala nzala ba souffra ba pena ba sepela together également et pas Irsil également et pas Sila Bisalo. Sila lelo a 8 trophées hein. Si la vie trophée a évolué bien, oui, c'est une bonne chose. Irsil P, les loto moni na A plus ivoire, non chez la bino image, ba on ba monité. Ngai, naza toujours au milieu du village, na luka toujours kimia. Ngawa nazalaka awa, je vous dis, si la afutanga mbongote, to Irsil la futanga mbongote, bango nyonso baza ba star na biso. Ya on naza toujours au milieu du village, na lobelaka bango nyonso, oya kosa le loko moko ya malamu. Je suis toujours là pour encourager, pour kolobela bolamo bango bazosala. Non, j'ai la vidéo image ya Irsil a joué qui na A plus ivoire to moni série dans le cours de la vie en tout cas incarna qui renaît très bien. Et l'autre tozo lukande yangwana. So qui si la zui trophée to lobele to commissaire pourquoi pas Irsil. Oya sali wana A plus wana eza déjà international eza na canal SAT. Ba to ebele bazotala yé pas comme international. Si quand on le bélangote, pourquoi? Pourquoi tous à la candidature n'a parti pris? Pourquoi bangonio sur ma tous en appose ça? Irsil n'a s'il fallait azado. Au moins il fallait abanango kala. Ça va? Voilà, non chez la bino non son boyo kanam. Je vois que vous m'avez déjà servi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous comptez rester muette? Tu veux quoi? Enterrer l'âge de guerre? Hein? Et puis, ne vous inquiétez plus pour la police, c'est réglé. Réglé? C'est-à-dire? Ils ont arrêté quelqu'un d'autre? Non. L'affaire est classée. Non, ce n'est pas possible.
Comment tu t'es arrangé pour qu'elle laisse tomber? Tu l'as tuée? Non. Mais je ne lui ai pas laissé le choix. Dans tous les cas, on n'est plus en danger. N'est-ce pas, maman? Et j'oubliais, maman Koro, ta petite bouteille là, ça fonctionne. Maurice ne sort plus de ma chambre. Je t'avais dit non. Maintenant c'est moi-même qui le fuis. C'est super. Mais mon bonheur ne sera pas complet tant qu'Alizita sera dans les parages. Et qu'est-ce que tu comptes faire? M'en débarrasser. Et je compte sur vous pour m'aider. Attends. Heureusement que tu n'étais pas là de film. N'est-ce pas? Maintenant tu peux commander autre chose à boire. Il nous revient à cette histoire. On va négocier avec elle, peut-être que... Ça ne va pas marcher. La seule solution, c'est de la faire taire. On la frappe alors. Mais on l'empoisonne. Comment elle va nous accuser s'il n'est plus là? Aussi cette fois, c'est ça la solution. Et voilà. J'espère que Bolandi Bandeko. Bile kwa boende tozo loka bintu bia nunkweu. Tozo loka. Irsil, oui. Tomona ki Tomoro bo Irsil la fanda ki azo kanate en tout cas zaki na ba business personnel. Et le lot tomoni Irsil a commis ko jouer a zongeli ko jouer disons. Tomona qui est pas Gomez a joué qui est pas Gomez. En tout cas film wana na landa ki ango la fois passée j'ai suivi ces films. En tout cas, oui, à jouer qui n'est bien, à jouer qui n'est bien, on est loco vraiment, il y a ko lobate parce que n'enga côté déjà bongo film na signalé bino Gomez à ça les films né mingeza pour la communauté anglaise. Oui, parce que à jouer en anglais, aza muto ko féliciter. Toti kano ba non c'est biso ba congolais, toti ka sentiment. Ngana yebisa bino ba abonné nanga, omoni nga mbuma sentiment na longolango. Na sala eloko te pona sepelisaka bato mo bafana mutu mo be neva nga wana bozwanga te soko za na posa kotika na chaîne nanga oui c'est bon mais soko za na posa te tu es libre parce que nga na sala sentiment te bango nyonso baza ba star na biso eza bongo mondo eza bongo soki mutu mo azaka au top a ozala peut-être un mois comme na bolembu. Mais ceux qui vous avez vu que nos koto yo si la za koto Belleville za koto irsi la za koto dinana zali koto bobo manoka surtout dans le théâtre na biso au monde et puis ça montre courage à kosala parce que ils ont un monde de concurrence eza bongo si ko ngana zate pour la partie pris pour na mutu moko partie pris wana ngana za raté tombu ma sentiment na sala pour na sepesa ba fana sila na kubisa ka sila moi je ne suis pas comme ça oh fan ya Belleville non ndeti le na olobela Ursil Pechanga Black Line. Oui, Ursil le lot moni on a plus ivoire. Na coup de la vie eza série moko elandamaka mingi na ba pays francophone. International otozo luka. Si yango Ursil a kotiti. Pourquoi to lobelango te? Pourquoi? Na omona Ursil na omone logo la fait rigoler. Ba tout niveau ba finga Ursil Pechanga. Bon fingi pourquoi? Bozo finga ye pourquoi? Oh azé longi mabe. Bon omoni il faut qu'on sache la professionnalisme franchement. Omoni na musalo to sala oyo dans terme moko na ngina utiliser mais et s'échapper. Musalo to sala oui c'est une bonne chose. To sala musala oyo pour na ko gagner liba mais to sala on peut na un peu de professionnalisme. To tika parti pris à moins que ose la attaché de presse. Il y a mutumo boy quelconque, oui. Wanando bando le belaka star na yo. Mais si on s'attache de presse, on s'est la sentiment pose ba vie. Oui, c'est une bonne chose. On s'est la pose ba vie, mais quelque part il faut aussi la moi professionnalisme. Ce qui to le bela si la to le bela makambo ça la professionnel. To côté na vie privée na été. To bando finga ye non dans les vides câbles. Si la makolomike. Irsi le longi mabe. Non, pourquoi?
soki sila osala musala bien te sila obebisi musala mikolo wana na niveau professionnel. Et c'est important, wana soki critique na niveau professionnel. Wana c'est bon oko critiquer au lobby nde to mona na ba politique basala. Ba politicien to mona bango en tout cas ba loba na ba vérité moya osakana te. Mais na kuzu to mona bango ba fani na bango ba stafé hein. Nga na mona président ya mboko na opposant na ye Malema. Opposant na ye aza Malema. Président mboko Ramaphosa opposant ne Malema. Malema aza opposant niveau à l'obelaka ba vérité pas et pas ya chef de l'état. Mais na mona bango na staff ba staffé ba pesa na mbote ba seka na kamo na simba mutu na bi politique eza bongo. Oh. Mais na kuzu ba na bango ba mi. Il faut ça la bongo na théâtre. Théâtre na biche faut ça la bongo. Irsil na si la bisalu ba abonné bazo ba abonné bazo ça la concurrence na bango. Oui, c'est une bonne chose. Mais oya biso koma ko finga na tina ba maman. Na yoki Irsil Pechanga akangisi fimo be Miss Lolo parce que à côté tina niveau ko finga maman na oui, moi je suis d'accord. Asali bien, très bien Irsil. Tu as bien joué. Maman za la mambo ya théâtre, pourquoi ko toucher tina ba parents ba ninga? Pourquoi wan se pose wa ba vie? Est-ce que si la bisalo afutaka ye Miss Lolo chaque fin du mois? Afutaka yo tel niveau bobé ça ba civil na bobé ça ba casier judiciaire na bino parce que ceux qui déjà côté déjà prison casier non judiciaire eza obeba so je finger empreinte sili pona ni pona ka sila pona kaka sila oui aza star sala musa ne bien okumisa sila mais on dit moko ta prison pona mutu mona mo silo kwa yo bilo musu na mona ngo ba nonsense hein bilo musu bo sala na sentimenté. Donc au côté de prison c'est vrai ba obimisa yo mais au côté de prison pour na kumisa muninga na omwasi o makambo o yazo sala o sila o sala yo poko sala ngo to Irsil Pechanga eloko o sala tu peux le faire et surtout Miss Lolo aza en fait oh na yo asa rapé théâtre mais focus-toi concentre-toi na théâtre o yozo sala focus focus na théâtre o yozo sala. On dit moko ta bakangio po na kaka po ofingi po na sila. Nonsense. Nga bibishi nde bomo na nga boy. Na ofinga po na mutute never. Je ne peux pas le faire. Na ofinga po na mutute. Po na sepelisa muto mokili. Po moninga na amosto mobile. Na ofinga po na ye. Na osala ngote. Po ani. Po na nini. E non me malisu mo fele. Et puis de. So okomika ko fingi na muto. Okomi mukala na ye. Zalo milieu du village, soko ça la analyse. Mais analyse au biso ba congolais to ça laka, surtout communauté congolaise to ça la. To ça la analyse te to ça d'un côté. Muto ça la analyse azara au milieu du village. Au pesi les pour, au pesi les contre. Au lobby ma bé à sila, au lobby bien sila. Au lobby ma bé à Ursule, au lobby bien Ursule. Au lobby ma bé à Belleville, au lobby bien Belleville. C'est ça. Tout ça la mamna sentiment. Pourquoi non. Revenons à notre mouton. Irsil Pechanga, Azamutu, il a félicité, oui. Parce que ça fait longtemps que tout le monde a lalaki, hein. Abando yo kanate, en tout cas, ma fan naï. Parce que ça peut ma fan naï. Ma fan naï va déclarer que, oh, te, ozo yo kanate, Irsil lali, c'est qui est vrai. Irsil la lalaki. Il faut qu'on se le dise. Irsil la lalaki na sens nini, na cadre professionnel. Parce que les lots, Irsil Toyebela na théâtre. Dans celle qui émission Moroboy Awa, Oyo Bapesaki Irsil Pechanga visa et pas Fali Poupa. Je fais ça. Batebele balobaki. Ake potongulu. Il fallait akende poto na nenga normal. Il a ki ngulu ake lokwa danseuse. Et patati patata. Batobasaki ba commentaire. Nga oui, j'avais fait une émission. Dans le bas qui sait qui est vrai Irsil. Atika qui non ma théâtre azonga esima franchement il faut tout le bango par rapport à ma vitesse ma belle vie bazanga on a basila Irsil aza moi azongi moi sima oui les lots comme mona a joué na coup de la vie eza série moko elandama en tout cas communauté francophone eza munene mundela ko landa film français mais mundela landa film lingala te à moins qu'aza la moto akoli na Congo afandi trop na Congo. Et Fongolé déjà ba horizon. Lelo a joué na coup de la vie. Lobby peut au monnaie a joué na ba série mususu.
Oui, c'est une bonne chose, toi encourager Ango. Il faut t'encourager Ango, toi ça semblaté. Il faut ton lobelaye. Nga anaza au milieu du village. Irsil, je dois parler de Irsil. Lobi dans lobelaye ici, la lelo dans lobelaye Irsil Péchanga. Baza ba star na biso. Il faut baza la bongo pour marcher à la bien. Ba fana Irsil, ba fana Sila, pour ba fana ba finga akaka. Yo peksa ba fana te ba finga. Ba refingo na défaut na yo. Mais bon kotane na ba parenté. Pendant mon ango trop na communauté congolaise na biso. Bo tia ba commentaire, mais ba commentaire ya mabe ya kofinga tina niveau bilo ba koma na mir. Et c'est bien te. Na yo mutuza responsable, Ola t'as bien, tu as une maison, ou ana mobile, ou ana moisi par exemple, mais au côté na commentaire, au finga mutubilo ba komarana mir. Et l'axe éducation. Et l'axe sa place Bourouti. Irsil Péchanga percé. Irsil, tu dois percer. Parce que ton moni Irsil, apparemment, asa na ina makambo ya ba production, wana te ya ba théâtre, na moni, en tout cas, biloko wana zati. Non mon mingi akota alinga kodia akota mingi na international awsa babilo moko obatyo so ba salate oui et cause a stratégie na ye moko sepeli ezala bongo oui to ko encourager ngo et ça style na ye na mona ki na poste no moko akomaki abi moi je ne calcule personne oui abi a calculer personne na communauté congolaise peut-être ye vision na ye azo viser à jouer na ba grand ya libanda mboka. Et ça n'a pas vision naé. Et ça n'a pas idée naé pardon. Et ça idée naé. Yemoga sepeli que non. Et ça la bongo oui. Tobo yango te to encourager. Irsil percé. Parce que place au belle vie à ça. Irsil défense à place wana. Wana ils ont engagé Kinga. Nga za te pour nous dénigrer mutu moko artiste moko na dénigrer non. Na bandaka na lobo kini ba jeton ngate na lobango trop. Irsil Péchanga place oyo Belleville azawana parce que tout le monde est bon bazaka together. Ba ando tambola ba omi balé, ba ngoyo so bazana style ko jouer. Irsil ana ndenge na ko jouer, si la zana ndenge na ko jouer. Mutaleki muninga zate wana selonga. Oh ici là ba ko jouer tété. Eza ba rôle musu esengaka Irsil a jouer. Et ça la moussou se kosengaka si la bisalu a joué et ça bongo pour ce que ça la bongo que non mutu yo oleki batu nyonso na ko jouer mais na ba film nyonso to to ba no mona ka mutu moko na ba film nyonso mais mutu moussou pe to mona que non ata ba Nollywood ba so aka mutu moko te ba bité oyo rôle oyo et ce personnage o et sengaka mutu za mambolela et ça personnage moi il faut sengaka Belleville il faut jouer parce que Belleville a joué un rôle à coller bien. Cela veut dire que mutu aleki muninga zate mutu na mutu ana ba qualité na ye aza ba compétence na ye aza ba défaut na ye c'est comme ça. Irsil aza ba qualité na ye aussi la zana ngoti si la paix aza na ba o Irsil azate il faut tout ça banalise bongo mais na minute on a vitesse ba production si la bisalo ana vitesse par rapport à Irsil Belleville a une vitesse kutu makasi par rapport à Irsil na Sila. Belleville par semaine a encore sa film à ratakate. Tolba na production à vitesse. En plus pe na mbongo. Parce que YouTube fout un mbongo belé par rapport à la vidéo aux autres choses qu'ils ont à la mapé. Wana toloba vérité te poani. Poani bolinga ba loba vérité te. Il faut que la vérité atteindre soit mutu mais abige ya vérité. Nga na sala sentiment te. Nga mbuma sentiment. Oh sentiment mbuma na tobolango. Na sala sentiment te. Pour non sepelisa ka ba fan never. Nga ba abonné nga ba bike non nga na lobaka toujours vérité. Bango nyonso basa ba star na biso. Irsil tomoni na a plus courage. Ndenge yo na biloko ba production ba film ba théâtre na biso Congo te olingi na world c'est une bonne chose toi encourager bango so ba koza ka ndenge moko te biso so to ko linga ka te to la ta ka veste chaque jour te mutu muso linga ne robe mutu muso linga ne mingi ba jupe na veste mutu so linga mutu alinga ete ya la tane sexe donc c'est ça mutu na ba préférence na ye Irsil continue perce comme ça oui na moni do tour ba finga Irsil makasi na ebité na na Irsil ba finga le roi faire rigole bah no finga faire égola faire mais tout monde qui fait égola bêta stade tonda bah tu bandimate hein bah tu bandimate bah tu le ba comme le bela faire
tout le monde qui fait rakita faire tozo kayete au beta musique te bisonyo soto sala ba émission faire ta l'entourage na yo ta la bureau na yo et tout mais lelo faire tout le monde a zone une actualité hein. Également comme na Irsil alala qui mais l'autre comme on a zone une actualité hein. To comme on na ba film lelo to monde na coup de la vie eza na épisode eza série mo eza GT hein. Ba dépenser ba mbongo hein. Bon c'est la professionnalisme hein. Et ont les Canal Plus hein. Pour le Canal Plus Canal Plus ba talango partout dans le monde. Ba talango partout dans le monde. Le coût de la vie les a suivis partout. Irsil nengaza na côté la communauté française déjà. Na Côte d'Ivoire ba otalaye, na Cameroun ba otalaye, ba pays francophone ba kotala Irsil Pechanga. Mama Congo. Ba otalaye, siko to lobela Irsil te poani. Pendant ngo futinga mbo. Na ça qui émission pour na Irsil na loba ba vérité, mais tellement congolais linga ka vérité, faut voir ba traiter nga de jalouse. Ba traiter nga jalousie, botika Irsil ba jalouse, nga na jalouse envers Irsil te, nga na zana témoignage ya bien ya Irsil Pechanga na loba ngo. Irsil la ça la publicité ya ba émission na ndo sala, émission nga Son du Sud na 2014 2015 na futa Irsil Pechanga logo te. Na sola kana téléphone aya salelanga publicité asalelanga sans pour autant na futa mongo atali ki star na yete na zanango ti lelo na Facebook nanga na témoignage bien Irsil na cause jalouse pour na yeta na cause jalouse pour na yeta asa star na biso il faut to lobaka ba vérité mais pas star na biso ba la mukaka. Irsil, tu dois percer. Place où Belleville azana lobakango. Parce que eza le roi Jibena Wera ba notable together. Irsil azana mutel boso ko banda ba production na communauté congolaise. Nanya yebi angote. Nanya yebi angote. Irsil contre Pechanga era banda production na nani na ba fille, to na ba fille. Aba to tchelon ka côté ba fille. Nanya banda production. Et là on a pourquoi ba lobela angote. Balobelango te pourquoi? Et te kama azo ba mongo na ye. Ata film ki yanda o bat bazo critiquer, ki yanda yana niveau ni te asalango na professionnalisme na film na ba norme ya film. Na réalisateur à makasi. On a ko réaliser ba clip ya Marie Misam. Et comme on est nani papa ngo comme on est nani na Kaniki. Asalango bongo. Pourquoi toi le toi encourager le communinga salité ba œuvre moninga zo sala ya bien. Et c'est là il y a za pour ça asa biloko mo ya professionnel. Ça prend du temps. Et ça te que ba théâtre na biso ke ba gago tourner maman ko 20 minutes pas ba monter et quotité. Ba film oyo to na kala kuto ndomo na ba film oyo ba Rambo ya banani pour na commenter oyo ba ndozo ba année et ndozo ba mois. Ata ba film to monde ba professionnel o ba monter on a jour mon côté. Et zo akaton et Zouakape Mbongo pour nous tourner film et ça la classe ça n'a pas nom professionnel il faut Zouambongo et Zouapenato c'est ça yon to tika ba nonsense to tika ba sentiment to ça les langote ngana ça les langote Irsil tu dois percer tu dois continuer comme ça oui il y a lobby que non pas de distraction asa focus ane loko azo sala to mona que non ce qui Irsil la salle loko to mona ngo pas to ya kolobelango. Ngana boyna zaka parti pour kota mutu moko papa te ngana ko gagner ba abonné nyonso ya Irsil boyawa ya Belleville TV boya awa non ça l'émission beaucoup pour na Belleville dina na pe na ba ngaba abonné ba star nyonso bozala surtout ya théâtre bokozalawa Irsil Pechanga oui aza mutu asala ka ne mabe aza wana ba vie professionnelle ya non vie na ye privée. Ils ont engagé que yé. Ngana sa kunata donc de sa vie privée. O azel longi mabe, o azazo akate. Pourquoi ko sala be émission ko kota tina niveau ko finga longi muninga? Siko yo muto finga muto longi mabe, o finga za bien. Yo sa kitoko koleka. Et c'est important te critiquer que o sala musala te ba filmer non ça les a mabe. O jouer mabe oui. Mais pourquoi ko kota na nzoto muninga? Aza nzoto mabe, azel longi mabe. Pourquoi bandeko nanga? Pourquoi? Et c'est important parce que au finga yozo finga o même masumu ya pamba ya muto asali elo côté muto moko asali elo côté mais au finga ka dans le vide
O me mama sumu. Eria zo fanda bazo fukama. Abando sambe nzambe na ngai. Moi so ofinga nga okuta na nzambe. Moi so ofinga nga dans les vides. Oui, et ça bongo. Bandeko. C'est ça. Oui, to sala musalo to luka mbongo. To sala musalo to ba vérité. Mais to tika ko ça comme malisumu moko ya pamba mutu moko. Ça l'analyse dans le milieu du village, critiquer mutu. Oui, on critiquer avec tolérance. Et c'est que dans ça l'émission na moté mama bena rancune mabe. Irsil Pechanga. To ngana lo barato matato kita. Un jour to komonaka Irsil, asi la bisalo together. Toza. Lobaka na ebite tozaka ana mukila ngana koyaka na kosala ke mission pona makambo. Jibe na Weranson. Niveau oba polémique izaka tondima ke loba oza together ba koma ba meilleur ami. Tondima ba Irsil na basila ba koleka ba belle vie ba oleka. Et comme époque batu mususu ba okola ba koma ba koko. Ba rozala toujours together. Oui, c'est ça. Mais tout tika comme masumu moko ka boy, oui, eza ngo polémique, eza lango ba nini, oui, eleka. Mais tout tika comme masumu moko dans le vie ko finga muninga tina niveau ya maman na maman sali nini. Soko finga Irsil ana théâtre, pourquoi ko tina niveau ya maman ko tia maman muninga. Yango il faut ba kangisa bato ofingi akangisi, moi je suis d'accord avec vous. Po buzo ba pe lekate, maman nanga yo sali na makambo. O finga mama muninga po asali nini mama batu innocent asali nini wana nyoso po o finga la kasila te lelo yo nazaka mukala mutando fingela mama na okumisa yo meko finga ndete ngana finga po na yo muninga mosi lokola nga biso yo na fin du moto mona te no sala ngote na ko sala ngote banda lelo timukolo yeso ya jamais tala siko so bakangi au koti prison koti makala wala nyoso na kota makala pona sila zo a peso rôle non oza wana miss lolo soki miss lolo a jouaka siko pourquoi yo mta a fingela sila pourquoi sila pesa ke ba rôle te siko jouaka soki o fingela sila il faut que ba pesa ko ba rôle principal pour fingela sila mais sila ngo pesa ko ba rôle te bo so la bien sûr o sala musala mona ye. Mais on peut sortir le rôle principal. Il faut que ça kaka wande ba linda bazala kawana. Mais ce qu'on voit dans ce cas, ba mona ki finga. En tout cas, Irsil Pechanga, percé toi na posa to mona yo o mata. Oui, au gros ba business no profession personnel au salaka oui, mais biso to yebi yo posa star. To yebi lo posa vedette ya mboka na biso o jouaka. Zalaka na monde wana po batumi ba na posa ba sepelaka de Irsil Pechanga jouaka. Toi na posa to mona bilembo ba evre nde toi na posa to mona ba ninga génération no oui to moni pe ba percer yo pe toi na posa to mona o percer nde posa na biso na bi que vérité et ça ba to muso ba comprendre mais ce que je dis c'est la vérité to moni on a A+ Ivoire na coup de la vie félicitations yo congolaise au représenter ba congolais kuna na Côte d'Ivoire c'est une bonne chose to sepeli nango. Continuez, perce comme ça. En tout cas, merci. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.